Il y a encore de l'espérance pour tous qui vivent. Peut-être 2 ou 3 ans ou 5 jours, 10 jours, je ne sais pas combien de temps. Mais tant aux zones qui sont awa, tant ya makanisi, au kanisa, que ceux qui ont bimi awa, aux zones awate. Parce que pas privé on mais pas privé on a liberté. Certainement, ils ont tous basé acquisé en raison, tous basé acquisé en tort. Peu importe la situation et comme il y a awa, na kat no esika, yeba que oza awa pour la cause la éduquer. Prison est esika cause la éduquer. Bana yepa ina yo. Ngai mwana na yo. Okelinga ne lilingi na yo. Maloba na yo lobi nanga. Ndenge yo zali. Ndenge na zali. Kasi yo yebi motema nanga. Lolenge na mitambu isaka. Lelo. Na yo kimawa. Na kiti na se ya ikulusu na yo. Oyo kelangai mawa. Na bosa na kiyo. Na mitambu isaki nga moko. Lokola ngai moko mokolo nzoto. Kase futinge lokote. Na bolingolo Yesu Masiya. Je suis Nassiré, un jour on connaît les noms Je suis Nassiré, un jour la présidence, un jour la Belgique, un jour à Paris, un jour na Orléans, un jour à Genève, un jour à Toronto, un jour je suis Nassiré, un jour David
Soyeba Batela Bibwele Azalaki na Sam Sambalobi na Samuel Kende Maisha Oluka roi Akamba Israël Batali Eliab Voici les rois. Comment ça? Voici les rois. Batali Eliab. Voici les rois. Batali Eliab. Voici les rois. Samba Boy. Asa rejeté. Natala Kelongité. Natala Kamotema. Samuel Alobi. Bana nyonso basili Ishal Elobi etikali mwana moke asa na zamba okende koluka ye bakei na zamba koluka Eliezer. Je suis assuré un jour bakoluka yo. Nakati na nzela ya makaboko kabela yo Nzambe Abraham azwaki mapamboli ya kolekela koyamba bapaya oyo bazalaki kokende kotumba Sodoma na Gomora. Yawe Nzambe tolobi merci tomoni biloko basili koyela biso pambola bilei oyo pambola mosolo esombi mbongo esombi biloko oyo pambola meme baye bazangaki balakisaki tango na bango kolamba biloko oyo mpona komemela ngo ba prisonnier na prison. Yawe Nzambe zongisa ebele na esika esili kobima baye bazalaka na bozwi te pesa bango bozwi lokola baye bazalaka na libala te pesa pe bango libala lokola oyokaka mabondeli ya bakangami oyokaka mabondeli ya baprisonnier lokola Paulo na Sila bazalaki na prison. Tokei kotika bilei oyo na maboko na yo moto oyo abilisi mosolo na ye akokaki kobebisa mbongo na bameli masanga na babari yeke akeya kotala baprisonnier. Yawe Nzambe pambola libenga na ye
soki ekozala na deputa yo soki ekozala na kati ya kopostile nzambe sunga ye mokolo moko abenga biso ke nzambe na awa na miza mpe asali kolo tolobi merci na moke oyo tozalaki nango na kombo na Yesu amen toyambi bino na kombo na Yesu kosengela responsable ata se présenter epai na biso toya tomona mpe bino biso toyambi bino na nzela na Yesu Kristo bino mpe karibu mpona responsable biso mpe toye kaka na kombo na Yesu amen ke toza fondation balongi ezali eza mpe ministère amen ezali mpenza recommandation nzambe apesaki biso toya kotala kati amen boyoka Yesu yo moko alobaki ke nazalaki na prison boyaki kotala kati alors nalingi koencourage jeune moko azawa parce que la plupart nazomona kaka bajeune la plupart nazomona kaka bajeune nalingi koencourage jeune moko kose décourage te parce que Yesu asidentifiaki na yo komona te ke ndenge ozawa oleki mabe koleka bato nyonso baza libanda yeba que Yesu asidentifiaki na yo il y a encore de l'espérance pour tous qui vivent okoki kozala awa peut-être 2 ou 3 ans ou 5 jours 10 jours je ne sais pas combien de temps mais tant ozolekisa awa ebongi ezala siko tant oyo ya makanisi okanisa ke soki obimi awa ozonga lisusu awa te parce que baprive yo nyonso mais baprive yo na liberté te certainement ezala bato mosusu baza accusé en raison bamosusu baza accusé en tort peu importe situation ekomeli yo awa na kati no esika yebaki oza awa mpona kozala éduqué prison eza esika ya kozala éduqué de façon que soko obimi na kati no esika osala nyonso okoma un homme responsable dans la société que o se retrouver lisusu awa te dis-toi peut-être 5 ans na yo ou bien 2 ou 3 ans na yo lekisi awa okokaki kozala utile mpo na société okokaki kocontribue na avancement na mboka na biso okokaki kocontribue na avancement ya commerce je ne sais pas na famille oza awa peut-être otiki mwasi otiki bana otiki bandeko na yo oyo baza motema mpasi parce que ose retrouver na situation moko compliqué mais kozala na yo awa eza moment oyo ebongi epesa yo mayele epesa yo makanisi ke soki nabimi na oyo esika nazongela lisusu deli wana nasalaki te pour que nazonga lisusu awa na prison te donc nalingi vraiment koencourager esili te biso toza balongi nakroyaka na Mandela asala 28 ans na prison mais aloba eloko moko je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends awa ozali oza koperdre te mais yebaki oza koapprendre prison ezala esika oyo o apprendre oyebaki te na société batambola bongo te il y a la loi oyo il faut na respecter eza na makambo ebongi nasala eza na makambo ebongi nasala te kozala no awa emema yo ke o apprendre de façon que soko obimi na esika oyo nyonso ifalaki osala parce que nzambe na biso aza capable na kozongisa même baannée dévorée par des sauterelles okoki kolekisa 5 ans no awa kokanisa te ke ere eleki okoki kobima na awa esika nzambe mpe akosala ke o rattraper bata oyo eza perdu naleli vraiment pour encourager mutu moko peu importe situation je le répète encore peu importe situation ememi yo awa en tout cas kose décourager te espère toujours yebaka espoir ezali nakobima na kati no esiko espoir eza oza nano jeune tu peux encore recommencer ta vie tu peux encore changer les choses d'ailleurs par la grâce de Dieu balongi eza s'organiser de façon que bao bazobima na prison parce que peut-être ozawa 2 3 4 ans olekisi bamoma difficile oyebi ndenge nini okosintégrer na société balongi eza koorganiser vraiment que na sorte que bato bazobima prison et prendre bango en charge mpona koréinsérer encore bango na kati ya société mpona raison na biso d'être que tozala bacitoyen exemplaire peu importe passé na yo babi les choses passées et passées nyonso ekomi sika soki ozwi décision et aussi nalingi kopesa appel na moto ayebi nano Yesu te parce que eza na bacondition mosusu nzambe moto apermettre yo pour sala examen de conscience na yo soki oyebi Yesu te oyambi nano Yesu na bomoi na yo te parce que Yesu ka nde aza nzela solo mpe bomoi soki oyambi Yesu wana kaka awa lelo Yesu wana kosala pe ka bimiso peu importe tam sous dossier no okotisa balandela bato ebele yo moko oyebi ke oza na raison te ou bien oza na tort mais Yesu akosala grâce ke dossier na balandeli yango pe obimi na kati no esika alors ekosala vraiment malamu mingi mutu oyo azawa yebi nano Yesu te yambi nano Yesu te na bomoi na ye apesa bomoi na ye pa na Yesu parce que Yesu waka ande akoki kosala quelque chose Yesu ka ande akoki ko permettre oza o comprendre te dossier na mati atati na Kinshasa ba intervenir ka pour mutu moko parce que Yesu aza capable alors soko yambana ni Yesu te na kati ya bomoi na yo pourquoi motema na simplement na ko inviter maman pasteur juste
au fond la motema na yo na ko inviter mama pasteur à la service oyo mutona na pesa bo moina pa na Yesu te ata bomaki mutu ata yibaki eloko ya mutu Yesu aza capable si akufaki na kulusu pona amema masula biso il s'est fait pécher pour nous pour que biso tozala lisusu condamné te donc ata ozala ki condamné na makamini soko fongoli mutema no reconnaître d'abord tort na yo yebi ke na sali mabe et puis au-delà de ça mabe olobi ke Yesu sunganga je pense que Yesu wana abutika yote ya musuna. Amen, amen. Merci beaucoup à maman Mireille. Enfin, c'est comboté comme maman Mireille da Silva. Na équipe nae, il y a fondation Malongi. Na papa Célestin Petozomo nae, Gigi Maïlis. Donc, voilà partenaire, il y a maman Mireille. L'équipe Mobimbande baye kota la bino. Na moi comme de comment lobby, chekele wana, chekele azar. Voilà. Alors on a CP mine na lolengo beti munda. Ngamo pe na beta ba munda makasi. Ne kamoto abeti ya. Boka. C'est tout. Mais na linyana prison kokoko ta prison nzoto. Batu ba moni. Mais ça na batu musu bazana na prison bakangama ya molimo. Nazo tambwa na balabala. Ebongi malamu molimo na yo ezala libre. Moto ayebi Yesu Masiya te bomo inaiza ya kokangama. Mais moto ayebi Yesu bomo inaiza li na liberté. Amen, amen. Amen. Parfois pour yamba Yesu parce que na kuti déjà bo yemba awa Yesu Masiya. Mais parfois okanisa ki mabe, okoya ki toposa ki kamoko na ina bondela kana biso nyonso. Akokonjula lo sambo na ngeke na lolenge batunso ba se retrouver. Zoka loboko na yo ya mweso tie ya mobali olandisi yango na motema. Pamba te Biblia elobi ete batela motema na okoleka nyonso pona kati ya motema wana nde makambo nyonso tu efandi. Atoza na o esika na nina ebisoke esili na te batela ka kondima na yo. Kondima na zo uta na motema na yo. Nazo ebisa moto moko atozawa. Lokolo zo ndima Yesu Masiya oyembi ye. Otie maboko na motema. Obateli motema na yo Yesu wana za capable. Ndenge mama Mireille uti koloba ete apesa yo nzela obima. Ata batoto tanga na Bible bakota pe ba prison. Paul na Silas bazalaka pe na prison batiaka bango na prison. Mais biso lelo to mona bango baza exemplaire basalaka pe lo côté. Mais nzamba asalaka intervention abuki prison pe babimi bakei. Tiaka loboko na motema. Naso bondela loba sima nanga loba kolo Yesu Kristo to ye pa ina yo loba na ye pa ina yo ngai mwana na yo okelinga ne lilingi na yo maloba na yo lobi nanga ndenge yo zali ndenge nazali kasi yo yebi motema nanga lolenge na mitambu isaka lelo na yo kimawa na kiti na se ya ikulusu na yo oyo kelangai mawa na bosana kiyo na mitambu isaki ngamoko lokola ngai moko mokolo nzoto kasi efutinga eloko te na bolingolo Yesu Masiya okitiaki mpo obikisanga mais okiti mpe na ntongo lelo mpo ete osolola na ngai na bondeli yo yokelanga mawa limbisanga Bartime alobaki olimbisa oyokela ye mawa ezalaki te mpo limbisa masumu na ye mais kasi mpo amona lisusu ngai lelo na reconnaître mabe na nga nazali moto ya mabe moyibi mobomi mopanzi limbisa ngai yaka na motema na ngai kota pe fanda zala mokonzi pe mobikisi na nga lakisa nga lolenga kotambola yo satana na boyi mabe na yo nyonso nzoto na ngai ezali ya nkolo Yesu tika etolimwa pene na ngai
molimo na nzamba fanda kati na ngai na kombo na Yesu Masiya wana bateli kimia nga nazobondela tata epai na yo nde tosemboli maboko Yawe elobi te ke tolati bapolo apembe bachemise apembe toleki bayo bazali na pembe mais ngolu na yo nde Seigneur de des armées sali na biso tolata ngo toza na liberté tala ndeko a reconnaître lelo aza moto mabe na bondeli ya yambo molimo na vivre na kati ya liberté na kati ya prison te ete oyo elokalizaka bato nyonso tu oyo sali ngolu papa na ebe to so limbisi bango osokoli bango na makila na oyo Yesu Masiya oyo etalaka mondele te mwindu te bapetolami na kati na bango kasi oyebi baposa ya moko na moko ndenge bavandi awa oyo bazoloba na sa mitema mpe bo bazosenga yo kolo oyo oyebi yango kasi nabondeli longo ya molungu na yo pesa bango kimia eloko eleki kimia eza te etana namona bato baza na mbongo richesse bazotambola mituka me bazangi kimia me moto azangi na pasi na ye me aza na esengo mpe kimia na ya namoni bazoyemba yo ndeko mosusu azokita azobina namoni te aza na esengo na ye kasi na bondeli opesa kimia oyo mokili ekoki opesa te oyo nyonso to eza yo te maladi oyo ekoki ozala par rapport à situation Yawe longola yango oza médecin par excellence okoki kobikisa maladie nyonso tu Yawe sala éternel Dieu na ngolu na yo ndeko moko aumela te abima na yo esika losambo na yo Jésus eganga na matoi losambo otozobelela yo eganga libéré Seigneur ozomona ko sala ngola libé azala libéré na kombo na Yesu Masiya oza mukonzi. Ça veut dire que nous allons continuer kolendisa bino koloba bo désespéré te surtout kobanda awa kokita tomoni ebele toza ba jeune biso ba jeune tozana na makoki ata soki mbula moko mibale to mitano eleki awa tango tozobima toza na possibilité ya ko changer makambo parce que bakangi yo kasi bakangi makanisi na yo te bakangi mayele na yo te alors tozalaka awa je me suis rendu compte que esika oyo esengeli toyaka kovanda soki ezalaka possible koya kopase ba moment ya kovanda ya kobeta masolo bandeko ya solo eza nde bandeko oyo awa na mkongo na ngai nakomi aimons-nous vivant to lingana katango tozana na bomoi eza te ke no ndeko aza lisusu te nde tobandi kotanga kombo koloba ndeko wana azalaki ndeko moko ya bien atukanga naza ko encourager bino que espérance esila te to continuer kondima ete makambo ekoki ko changer eloko oyo nakoki kobakisa eza kaka ke présence na biso koya boye etindi vraiment biso et encourager biso que tolekaka toyaka kotala tala bino kozala esengo yango mama Mireille bango na mama Tiffany na fondation Balongi oyo bazali awa basangana ki na biso tozali Gigi Maelis ezali pe entreprise muke oyo toza kosala awa eza na kati ya hôtellerie pe na kati ya restauration donc ba restaurant ezali alors tokobanda ata soki ekozala chaque jour te mais nous vous promettons vraiment que non de temps en temps tokobanda koleka kotala bino pe tozala na nini na ba échange sinon nazomona bato mosusu bazali moins faible bato mosusu bazali na moins force vraiment tozosambela nzambe que makasi arestaure makasi na kati ya motu nyonso. C'est ce que nous pouvons dire. Tango nazokota na nini awa na koti awa maya miso ezotanga mais na sepeli tango tobandi koyemba
différence eza na ba dimanche na ba église tango tozalaka na nini. Et puis j'ai senti que basali ya Nzambe baza awa, bana ya Nzambe baza awa. Nazana mona ba frère mosusu azobina. Je me suis dit que non, à un moment où il y a kobina boye, à kokaki kobosana. Attends moi, souffrance où yazana kati nango. Alors c'est très important. Je vous encourage. Nous vous aimons beaucoup. Tolinga kabino makasi, quelle que soit ma condition, quel que soit ma temps, mais sentez que non, vous en avez bandeko, et vous en avez kati ya libota. Vraiment merci na nyoso oyo. Boyambi biso na esengo papa évangéliste merci. Atuka Nzamba continuer ko pambola bino na ba responsable oyo baza awa ya na kati ya ba groupe. Je vous félicite, je vous encourage. Ba pesio responsabilité que okamba groupe ya batu moko soit kozala ya 10 personnes yondo zaneti représentant. En tout cas, to continuer ko sala ko encadrer bandeko na sens moko ke soki to bini awa tozala batu ya motuya kaka tozala teke no tozongela kalisusu. Vraiment merci mingi. Nzambe apambola biso. Amen. Voilà balongi bakomi na suka mission na bango
Ah, tozali na frère Joseph, yende penza papa Yesu. Voilà. Ah, toi na frère André, bon azali pena disciple à Yesu. Toi na frère Tchekele, Judex, lokola jus d'orange. Dans des ba chéri balingaka jus d'orange. Il n'aime pas binisa ba na Tchekele. Boyebi papa papi na nelongi. Asi akeme na kombo kombo ezana papi akomba ba jeune. Voilà. Maman molongi alongisi batu nyonso, hein? La fondatrice, maman de maman, mommy, mother, mom. Oyo nde penza mutu babengaka, hein? La femme capable, hein? Dans la femme de quelqu'un. Voilà. Voilà. C'est la femme de quelqu'un. Voilà. Tala. Si on a une Sabino, la prisonnier. Ah, maman Lynn. Maman de maman. Maman des prisonniers. Donc, c'est une femme de grand cœur. J'aimerais le marteler, excusez-moi. Je martèle sur ça que c'est vraiment une maman. Biloko monde ba prisonnier ba lewana ba tondi. Donc plus de 300 prisonniers ba les grâce à la dame. Abandi na kolam ko somba aye 5 heures abandi kolamba 11 heures déjà 6 qui avec tout son cœur et puis na 12 heures abandi ko kabolati à 6 heures 15 heures. Pour cette dame, que Dieu te bénisse. Merci maman. Insémination artificielle des poissons, surtout des ngoma. Nous les faisons. On les fait là-bas. C'est là-bas notre maternité, laboratoire. Nous les faisons là-bas. Nous les mettons aussi là. Et quand ça atteint, nous les faisons artificiellement. Et nous les faisons avec la spermatozoïde de mélange. Et après 24 heures, on a des on va aller, vous allez visiter. Ok. Na ngambo na totindi kwanza tete tosilisi mwanzi ka walinginde to kinda ko. Okay, bota. Bonjour, bonjour. Bonjour. Mamie, bonne. Après l'insémination, vous le remettez dans l'eau. Oui, après. Ici et là-bas. Mbogita siko mwanangu. Wow. Ibebe boy. Yeah. My God. Una bunda solo. Wow. C'est comme s'ils connaissent aussi maman Sarah. Oui, ils me connaissent. Ah, ben voilà.
un jour bakoluka yo, bakoluka yo, un jour bakoluka yo. Est-ce qu'on peut le battre un jour bakoluka yo? Bamwaka kibiso na famille, bamani koluka biso. Je suis rassuré, un jour bakoluka ngai. Ma présidence, un jour bakoluka ngai. Na Belgique, un jour bakoluka ngai. Ata na Paris, un jour bakoluka ngai. Na Orléans, un jour bakoluka ngai. Ata na Genève, un jour bakoluka ngai. Ata na Toronto, un jour bakoluka ngai. Je suis rassuré, un jour bakoluka ngai. Baluka ngai, Yesu baluka ngai. Dawidia, mwana mongolo. David nazoyemba mobateli ya bikwele azalaki na Nous l'avons fait en défi. Il y avait 5 professeurs qui sont venus ici, qui nous ont découragés. Nous les avons dit, prof, notre foi est plus grande que votre science. Vous êtes mon lot. Exactement. Oui, ça, j'avoue. Il n'y a pas un t-shirt. Ça viendra. Ça, pour moi, c'est la mentalité de Balongi. Ah oui. Ouais, qui perd jamais. Soit tu gagnes, soit tu la prends. Alors là, c'est beaucoup de choses. En tout cas, les ballons, on aura besoin de solliciter un plateau de ballons pour parler de Molong. Un jour. Oui, bien sûr. Oui, là, bakoluka yo, un jour bakoluka yo. Est-ce qu'on peut le battre un jour? C'est lui qui avait les têtes dont on parlait. C'est une bonne chose. Les tactiques, nous en avons besoin. Mieux encore aussi, ça vient de l'Europe. Nous allons essayer de... En tout cas, j'avais vu seulement, je n'avais pas, non, surtout qu'elle avait envoyé avec la proposition de gouvernorat, comme les autres ici, nous sommes des conseils de toutes ces choses. En tout cas, nous-mêmes, nous pouvons bien facilement pouvoir votre mari travaille dans les privés, il travaille avec moi-même. Ça, c'est une bonne chose. Les gens qui aiment l'Europe sont là. Nous n'aimons que les Européens qui viennent. Ils viennent ici. Pas l'Europe, mais j'aime les Ça, c'est. Oui. Ça, en tout cas, pour rentrer, mais pas pour aller. Mais si vous êtes en Belgique, sachez que Balongi est là. Merci. Ça, c'est une bonne chose. Moi, pour la côté de vous, je dois continuer avec notre expert. D'accord. En tout cas, vous allez traverser de l'autre Oui, côté. Oui. Ok, nous, on va se raconter là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bakoluka ngai, un jour bakoluka ngai. Bakoluka ngai, un jour bakoluka ngai. Bakoluka yo, un jour bakoluka yo. Bakoluka yo, un jour bakoluka yo. Est-ce qu'on peut le battre un jour bakoluka ngai? Bamwaka kibiso na famille, bamani koluka biso. Alléluia. Je suis rassuré, un jour bakoluka ngai. Na présidence, un jour bakoluka ngai. Na Belgique, un jour bakoluka ngai. Ata na Paris, un jour bakoluka ngai. Martin Pécher à Isiro. Enfin, de visiter Martin Pécher et nous sortons
avec l'équipe de Balongi. Projet. Zozela